Bonjour chers téléspectateurs, chers internautes au Balandi tout et à www.congovibration.com. Binombo Zoraba actualité claire et puis limpide partout dans le monde. Binombo comprendre que je suis en pleine centre-ville à Douana Gombe, dans le boulevard du 30 juin. Tous un sujet na biso moro lelo o ezo sala ba chauffeur passi ezo sala bino ba patron passi ba kolo ba mituka bino bozotinda ba mituka zo utaka ba poto partout dans le monde pour bandeko na bino ba gira ngo awa mais na mboko na biso RDC tracasserer leki makasi ba chauffeur bazolela mabe ba carte ebimé belé au mona mutuka moko 7 policiers bakoti ba futate. Ils ont déjà perte pour un chauffeur, perte pour un receveur et puis perte pour un patron. Malgré patron, aux élara soukangon na soir mais ba chauffeur bazo déplorer et puis tracasserer l'équipe awa ba soldat bazo basu musala ba osalate ba policier ba oye ba soute soki musani fo ba sala yango moni lelo ngai na Christian Ngoyi le paparazzi d'Afrique centrale toyé na rata boulevard poto solana ba chauffeur toyé ba le pourquoi tracasser réseau ou ta wapi ou pas ba chauffeur te pas ba policier bino bozala scotché otozo sola na ban chauffeur Christian Ngoyi to katisa to développer na ba chauffeur to yeba pona nini tracasserie ils en arati ya boulevard et puis en plein centre-ville tracasserie za makasi tracasserie za vraiment makasi ya moninga na Christian Ngoyi to ye to sola na ba chauffeur ba policier bazo kota mituka bazo futate. Ah, ils ont ça vraiment passé. Et puis comme un système à 200 francs. Donc après ça 200 na yo pour balexer au moins vite fait. Pour parking au moins au foot à moins 200 au footy, mutuka no telemi. Et on va chauffeur bazo déplorer ba patron bazo lela. Ba patron ba molongo la ba chauffeur musala. Ya moni lelo tozo aider bino ba patron, tozo aider bino ba chauffeur. Droit à chauffeur au fozala, droit paye à patron fozala. Ya moni si je na biso lelo exemple moi milinga mais aider bino. Ba internaute na ba téléspectateur bolanda biso Christian Ngoyi to interviewer na nous ba chauffeur na biso et puis to 600 na bango. Mbote papa. Mbote. Comment on est? Manix. Vous êtes chauffeur ou receveur? Ah chauffeur. Chauffeur. Tout ça, les constamment robot, tout le monde est chauffeur, bozole la trop, receveur, bozole la trop, par rapport à ba soldats na biso, ba bina ba scout pe komi, ceux qui ba matakar, ba foutra les soudés, on m'a carte, na ba carte à ma papa, ba on l'axe bino. Parce que tant que bino ba chauffeur, ils ont ça ba bino ndé, nous on a 5000 ba matina car ba foutité. Bo souga ndé ni na ba patron na bino. Bon, wana ma manzela, ba soda, il faut azapé na souci pe biso pe ba chauffeur. Pour un carburant déjà matin il faut so matin au moins comme balai il faut monsieur tika bo futa mo wanam pour ça faire recevoir bien pour aller latter mais so bo ça bo peut ça biso dépasser mutema le musa comme passe faut bunda rapport to ti basi dans la bana parce que bino mo ba patron ba lobani ton besoin na ba manka na retour mais patron mo na patron c'est la mbongo na ye tango na manka ya ba goûter makambo wana il faut alobaka pour avoir vexé mana dans nion sona na maman nion so ilo ni le rôle ba na ba bato ba Hollanda bon on a lancé il faut l'étendre à solution na ye o ya ko kwesa ba soda na bango ya sala na mboka a otia wa limite ya matami tuka. Merci beaucoup. Merci. Mote papa. Mote papa je. Comme on a Guilain. Vous êtes chauffeur? Oui, on a chauffeur. Vous en avez ni na biso lelo tozo par rapport ya ba transport ne bo sala raboé ba bi ba carte comme belé ba chauffeur bo déplorer ba carte bimé belé ba soldat carte ba fonctionnaire carte ba futati ça la bino na prespe ba bi la carte au mola qui ça momona 5 personnes ba continue na ba futiti zo sala bino ndé. Bon, le problème nous on a liboso les allons l'état. Biso to condamner ka l'état. Presque makamutu ele kana mboka o ba carte o nini boye ça ka l'état. Parce que Moutuka, comment fait-il Moutuka transport? Ceux qui attaquent non transport à l'État, ouais, toko qui parle mais Moutuka est privé, personnel. Mais bah carte ouvert, 5 cartes, 3 cartes, oh me koloba boy, oh non papa, biso musala to sala na butu, ni sala rango, mais oza musala na opona kiango. Yo soder musala opona kiango, mais comment fait-il na Moutuka so to sala to luka mbongo? Oh eza ke muko Moutuka c'est la mbongo ni na pourquoi? Mais yo zo ya sur na ba carte là ça ba carte. So la cette moko kana si carte, mi so botin bo futu futu. Ta moi
attendez au foot à 500 mais au foot à 300 ou bien 400 et ça quand même moins bien mais eux comme que bino tout 4 personnes carte puis bon kiti boza nous m'en fou carburant au kota wana mkomu tu aussi versement et puis mtu akumba na ngazo mabo pas matin nda kuna mais ba kata l'équipe belé l'état à disposition pour le bloc wana même tina braza kuna biso mona braza to kenda da braza wana mona braza mutamati na taxi bien soit tamati na taxi bis jamais on mona soda la sa carte te a ozambonga futi kwa hivi ke mtu ale ta mwana carburant eta mwana maite masubate eta mwana carburant l'état na ba cause à disposition makambo oyo biso to lembi da makambo ba carte wana to lembi yango et bien te merci merci papa Junior mbote poro mbote papa comment nani comment na Tigo poro Tigo wawa poro Tigo toi na si jeune biso mo ba bitra kasseré comme trop ba carte bimi trop na moyen de transport na bino ba personnel ba soldat et comme so ba mati 5 na car bon na ba futate o mona na ba mère mapa ba bina ba fonctionnaire na ba journaliste ba futate ce que zo sala bino ndeni ba pour bozo la trop par rapport à bon ah papa ça se passe ma casse fort donc tracasserie les ma casse dans tout monde ninga salate tout monde a kutu malamu kutu tika so musanga ki chauffeur bien ni to vanda na biso po to comprendre te ba soda ba linko mata makasi na mituka na biso ata ba 100 fois ezala ku na Brazzaville soda foot à transport kana Congo soda foot à transport te ata 100 fois pesa te ba roulage pe am tout mabanga makasi donc hôtel ma bien bakangi hôtel ma be bakangi donc finalement au juste ces années to comprendre te donc l'état a trouvé une solution. Bino mo réseau ça bino ndai no mona 5 par exemple 3000 à côté au monde a fonctionnaire moi à côté na carte donc ba carte est-ce que bino mo bozo vérifier ba carte wana vraiment est-ce que ça vraiment ba soldat bon papa ils appellent ba soldat solo ba ça là bango transco za mutuka l'état pour matata transco bango balinga matata transco te biso mituko to tia ba kabira patron c'est la mbongo biso be photo luka moi ke pa na ba ke vivre na parler moi matemel mais à la soute dans ba soda balingo mata trop dans l'état pena a dans azula biso dans eloko mo ya bien pena parce que déjà bolobeli l'état makambo bon na to lobelité umeli makasi ok merci beaucoup mote papa comment nani Leon Kakanda na chofa naza chofa taxi si je na biso les par rapport ya tracasserie na ba parking na bino na tracasserie na mutu komona ba carte bimé belé na mitu komona ba soldat bazo kota ba fonctionnaire oui tracasserie eleki makasi bon tozo sala misala oyo par manque ya misala puisque ndenga na telemi awa yo moko ozo mona naza na arrêt donc basalinzela oyo eza na arrêté kobanda sabena ti place on a telemi na galerie ba prévoir place ya mituka te alors tozo telema na première bande soki totelemi na première bande soki olingo mema client policier aye akati contact alors que bacha ye wana pona kokata contact te pona ku aider ba chauffeur ke kotelema telema bien déplacer boye otikela ba place mais bango ba komi koya bazo kata ba contact bazo senga ba 100 000 ba 200 000 soki oboyo toke bureau alors tracasserie eleki makasi musala oyo efutaka lisusu te ndenga tozo sala boye carburant eza ya komata mais transport ezo matate batu pe oyo bazalaki kokota na ba taxi bakotaka lisusu te donc toza na pasi ya musala makasi eloko moko na kosenga na leta nyonso oyo tracasserie eza manque ya lifutu malamu ya basoda puisque soki basoda bazofutama malamu bakoki koya kodéranger biso na nzela te alors nazosenga na leta afuta batu malamu soki azofuta bango malamu bakoya na nzela te mangi ya lifuti malamu bakomi koya koluka lipe na nzela tozo sala musala lezi te mangi ya tracasserie ba-accident ezo salema bamakambo ebele nde eloko yango wana nalingi naloba merci beaucoup pour bote mote joni komona ngai tubili yoko mwana barumbu toza na kati ya plein centre-ville awa na kati ya parking na bino toki babi tracasserie comme trop ba policier ba mo tracasser bino système ba carte pe comme belé na ba transport attend que bino ban chofa bo moni onde bon en tout cas vraiment ça c'est trop le comme ba journaliste boye na kati ya boulevard bo mona circulation boulevard nenga yali en tout cas vraiment likamwana ba konza l'état faut battre la somme makambo tozo battre la police nini oyo comme mission na mboka oyo
to comme il était mo union ni nango oula j'avais banasouté mbata zo banasouté central zo banate gomba zo banate au juste siko policier nini akokanga mutuka policier nini akokanga mutuka est-ce que ça roulage ou ben mbata ou bien kalfungola batuna batu bana département na bango batuna batu bana département na bango ti bakenda ba parade wana bakenda rande koyoka o bakonzi balobaka et ko ba konzi ba pesi bango moral ya bien na parade tant ba bimika na ka allez bakenda ba cité bakenda ba boulevard ko sala en tout cas vraiment mon général Kanyama faut télé biso likambo yo zali échelon ma damboka oyo parce que bolé l'année na comme général Kanyama mais toko le parce que na comme général Kanyama te général Kanyama do sala musala kitoko mais ba policier na e ba to bisa personnalité na e hein un policier alongba esika la ko senga chauffeur 200 francs est-ce que ba futa on ba futa bango te ba futa bango na l'état alors ba respecter la population faire ya ba carte wana ba bi transport et comme on a 5 policiers ba koti na kati ya mutuka privé mona ba futite ba laxi ba carte yo sa bilonde bon eza nango totaka modèle mboka ndenge yali modèle mboka yali ba transport zali bisia la biso est peuplé na l'état mais normalement l'état faut na bis na emoko na kata mboko bata na pena barena bango to monaka ex on a ba travers on a bazalaka so nga kene musala faut te manare na bango bati la transport na bango mais pour le moment c'est quoi transport militaire yate yo dans peu mona parce que là bazo côté ba transport tam za na mbongo te la sika carte c'est ko to sala ni na ba scout bango tu bazo saka ba carte alors enfin en tout cas vraiment gouvernement faut pas bongisa makambo oyo. Merci beaucoup pour cher internaute binomo boyoki ndenge ba chauffeur baleli ndenge ba receveur balele bazolela kaka na bakonzi na biso ya mboka bameka mpe kozwa charge na bango ba chauffeur parce que trop c'est trop bamituka oyo ezalaka na kala omona bata onatra bamituka ezalaka sute bakompagnie ezalaka na bamituka na bango mituka ezalaka sute omona lelo basoldat bazangi ata mutuka liboso ezalaka na kala omona mwa remo basala wana so botelemi okoti destination boulot na okemela lelo ezalaka sute omoni lelo batransport comme batransport privé ezosouffrir omoni lelo boyoki nde bino mo bachauffeur balobi basurjection na bino bacommentaire na bino ekosala bien nayebi ke bachauffeur baza ebele baolanda biso partout dans le monde malgré bamisu baosala yango ate bamisu baosala libanda mboka bino mo boyebi ndenge évolution ya makambo yango ezozala do bachauffeur baleli mpe bakonzi na biso bameka mpe kolandela affaire bacarte fo bacarte eboti ebele omona motu mosu asalaka soki place nini omona alakisaka mutuka ba receveur atiki omona leki il faut vraiment carte moko oyo ekozala ekoede bandeko na biso bachauffeur so bamoni bayebiki ya oyo ezali bapolicier oyo ezali bato boye dona bascout mpe na mboka oyo baofuta lisu te donc scout catholique momona matina mutuka alakisi carte ke omonake o non ye afutaka te fo bakonzi ya mboka tomeka mpe kolandela bino mo boyoki ndenge bachauffeur baleli badéploye tracasserie komi na bare omona non il faut futa moins 200 francs mpo batelemiso bien toyebi te policier mosala ne ezalaka nini FARDC musala na nini mais omona na roulage na policier na FARDC basangani na kati ya tracasserie donc omoni nga pe dana koti na mutuka nga na Christian Ngoyi tozokende destination po to continuer kaka musala na biso donc lelo sujet lelo ezaki yango yo donc bozala scotché connecté bolanda toujours www.congo vibration, vous aurez toujours les actualités claires et puis limpides avec votre mignon garçon de la presse congolaise. La suika la musique donc tozo panza ba réalité. Bomo na neki nchasse zo vivre. Bino mozo tindara ba mituka na bino mono tindeli ndeko no mutuka na kin. Mongo zo raté, boye boye la raté. Bino mo ki ne chauffeur à l'élite tracasserie l'équipe trop. Donc yango moni Congo vibration toujours toza toujours à la loupe il y a information toujours landela toujours de près to lingi to yoka yokate donc pona lelo to suki awa ba commentaire na bino ba peine na bino esala rabiso bien bo commenter pona sujet oyo et puis to rosala sous deuxième numéro poto yebisa ba ndeko na biso ba chauffeur ndenge peuple ya libanda ba la diaspora congolaise
n'engé pour réagir par rapport à ce sujet. Donc, quant à moi, je vous dis merci. Soyez toujours scotchés, connectés à suivre cette chaîne, à suivre